Wana moto
Non, bon, d'abord, condoléances à la famille biologique. Et un combo à Wenge, c'est lui qui se passe. Pour ces gars d'arriver maintenant, c'est mignon. Et puis, quand vous évoluez Salami, on a tiré la queue c'est la petite occasion de elle. Il y a un moment que touché quand on a pris d'abord accident de Rinango, quand on a pris départ de 1, on suivait un peu de partout. On va tracer une fois sur l'ordre de l'amour. Mais tant que vous avez l'information, ça ne va pas. Mais bon, ils ont attendu le bisou. Et qu'on perd maintenant
cercle à Wenge. Proche, petit na biso bena yemani beka bena et ça lui passe ma casse. Mais bon, rien de là mais on sera là, la obstacle surtout, on va participer. Ouais, est-ce que il y a Blaise Omeko Benga camarade Nayo, ami Nayo, papa chéri JB Piana pour nous consoler par rapport à Ségué Mignon, aussi Souéza Nini, parce que à Koufi na Inde, est-ce que Souéza qui est coréen pour qu'il y ait à l'intérêt en ville qui ça? Bah question belé le projet on a sur mon na circuit parce que Yemo JB continue ma question c'est quoi elle a tellement affecté même business surtout pour la famille. Voilà, mais tu as dit que ces gars-là, c'est quand même un petit gars qui a invité dans Ozonga. Puis le reste du programme, et au près ça m'a indiqué le message que tu peux surtout dans le clan Wenge Mobimba pour vous allez gagner clan Wenge parce que les gens comme ça va le message au près ça là mutakufi au près ça message ta message ta musiki tana donc tout dans la vision de l'émission donc ça qui tout dans matanga ya matanga ya clan Wenge Mobimba est-ce que tu le m'avais bien mais donc carrément ils ont dit madame Moutena au sein il y a clan Wenge donc je pense que les gars bien mboka pe ko soutenir biso et kende dans la matanga moko bien et le balanga est beaucoup ali force ils ont la papa chéri au bengi moto pamba les rois de Yoji donc ils ont la peine na force ils ont la morale et oyeba ko il yo parce que ces gars ali musiciens o ya beta na saint orchestre na yo malgré mon na Wenge donc ko il yo za na morale za la makasi za la go yamba nyonso no go yamba ti to ça na terma ya ndeko na biso yandeko na biso collègue na biso 5 millions maniata voilà fumu nina yeba 5 millions azaki nani pa na yo soko za penza bango déjà la micro alobi déjà wa leki collègue azalaki loko amwa ndeko parce que moninga na bango loko ngana motete na bango ba mongo ezali loko la ikonda bambuza bazalo ko ba biso ngana loko noko na bango donc bazalo to benga ba noko donc ekweli biso 50 ans le quoi ngana ale pela pas to fandi 50 ans ko ale na biso ndenge bourreau na ko na biso donc 50 ans qui et puis c'est un problème ma cas c'est respect à ces gars je pense que ceux qui partis c'est belé ba ko lata bizaidi 50 ans qui nango lelo au monde c'est que mon nyonso ko lela parce que zaki na mon nyonso bien même balangage na ye zaki pena balangage mo eko ça penalty ozakala papa chéri réaction na ye par rapport à mort il y a des réseaux séguins. Est-ce que vous même consoler papa chéri par télépathie dans téléphone pour consoler quand même douleur on a papa chéri je pense que les ali douleur na biso nyonso na clan Wenge et les douleur j'ai ingénieur Blaise Poula les ali douleur il y a Vienanga Intsole il y a les douleur il y a Alain Makaba, il y a Fondé Didier Masela, il y a Alain Pela surtout na Kata Libota. Je pense que ça douleur on s'arrête. Toujours c'est un gars qui ba YouTubers, ba TikTokers, les réseaux sociaux ba ke matanga ko eli bato. Oyeba ko loba na yo, oyeba ko makamonyo so bizali attitude matanga za ndenge ni. Mais OK, le ko boza clan Wenge, mais en dehors clan Wenge, qu'est-ce que ça les belé? Qu'est-ce que c'est belé? Mais c'est bazar mais belé. Est-ce que baninga la bino entre la plus ici vos amis expriment espoir nous pas profit mais ça je sais que c'est pas mal présent ok déjà merci beaucoup je pense que le but là le but na moi ndela Wenge zali bon chic bon genre moi makamebele bien yali moi va comportement ya likuna ya bien oui les maman bébé na mboka ya bien oui bi conflit ou bizali les gens va parler dans monde de jusqu'à oui mais sur le monde na biso ezanga Wengete monde na biso c'est ok même na Nigeria so même les États-Unis au monde monde ngo tamula kana mo makamla ngo mais wa tamula kana limemia na discipline atamula kana bien voilà na moni de logo ça dire aussi c'est quand on a bien la réunion voilà on poser la réunion de l'eau bah Golobi limite pour gagner parce que les derniers jours en fait on a pas négocié Ovo ça Tivo a suivi pour la couper ça liloba pas ya excellence
Madame la ministre na biso ya culture et des arts Mama Yolande Lebe. Vraiment makambo sali boy ba bosali makamine président sali makamonene yo pe madame la ministre bosali makamine. Pourquoi? Même en passant, on peut conseiller pour le peuple Mabote parce que le président de la République a sali na madame la ministre. Tozela ya mobandaka. Et lelo et salami na kati ya pays comme on a que ba discussion zalaki comme on a ba parti ba secondaire comme qui balé comme on a lelo au sangani wana et puis to yoka les missions sta bomoko vraiment na pamboli ba on a kombo nzambe et puis na pamboli structure et puis finition na bandi et on a fait pour la fin de l'année on a fait pour total amo ba détournement ils à la société bon détournement ça partout dans le monde entier mais détournement ça na contrôle là. Je pense que le contrôle est aux alliés aux suite. On est au solution, piste de solution possible. Piste de solution, ce qui n'a été reçu la semaine prochaine, mais piste de solution, ma casse est allée, bon, beaucoup de les alliés, et puis tous ceux qui ne voyaient pas, n'est aux alliés, secondaires, dans la soumise à tout le monde, secondaires comme un beaucoup d'intérêt général, il y a peu de problèmes. Si le sort, il y a présent, nous allons aux alliés. Bon, dans le but de la peu de problèmes, c'est l'artiste, c'est sort, il y a présent, nous allons aux questions, tout le monde a question d'avoir des problèmes, parce que sort, nous les attend. Sort, nous réalité, à présent, nous allons au sort, il y a des complexes, pour là, au sort, il y a question tout le monde dans la nzela te elle dit que toujours la solution à Bomoko et puis solution à Bomoko c'est ça la nzela mokonza mboka nzela madame la ministre maman Abso Yolande les lois même biso na makambo to na la banakala et je suis sûr que kokende bien parce que to sengi na mboka mobimba la direction de l'état bango baza la contrôleur na biso na biso na biso. Merci Fou. Merci à vous. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement e kozala soki boye na famille e kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko e kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota boza la décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki ala babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya ba délivrance nazozela bino na moto. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu.